Vérité na mboka na biso bandeko na nga ekoma coup d'état pona nini. Lelo toza jeudi Koffi Olomide akendaki ko se présenter na sesa kuna bandeko na nga toyebi te ezalaki mbwa asui mbwa bango balobi Koffi a répondre Koffi alobi bango balobi toyebi te nani abeti nani eleki ndenge nini tokosala kaka analyse tomoni bandeko bakokoma je suis Koffi apparemment bana mboka bakosoutenir Koffi Olomide. Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci na baignon so balingaka biso baignon so bako s'abonner bo continuer en tout cas toko bongisa makambo bien kala mingi te biso na bino toko sepela. Voilà bandeko na ngai lelo tomoni Koffi Olomide autaki ko se présenter lelo le 11 juillet na sesak bandeko bele bakoloba Koffi yango asali nini Koffi yango alobi nini biso nyonso toyebi Koffi Olomide aza artiste musicien na biso ya mboka abanda miziki na ye kala ya kala ntango toloba kala banda tozala bana mike tokuta Koffi Olomide ayembaka bachacho barumba eke ezongi. Lelo na mboka na biso bandeko na nga koloba vérité koma lokola obeti coup d'état. E koma lokola coup d'état moko esalami attentat moko na mboka bato ebele bakoma okima bamboka bakoma se retrouver na bapoto pona nini alobaki vérité moko quelconque. Alors bakonza mboka balingi yango te esali ke balukisa ndeko bakoma oluka baboma ye ndeko amoni vi na ye komi en danger bandeko ebele bakomi ko se retrouver na bapoto. Soki totali na mboka na biso tozala na bato ebele ba Frank Diongo abundi seki ya papa na biso Tshisekedi mais lelo kokamwa Frank Diongo a se retrouver na poto po anini akima ba menace leki makambo ya Marcelo Ucholekawa tomoni Denilese alobaki oui alobaki mabe mais lelo Denilese aza wapi na Kinshasa Denilese aza te bandeko ebele bakokima ba Pierrot Luwawa alobi vérité boy akimi mboka tomona na bamikila poto mutu nyonso azaka na liberté alobaka nyonso oyo akoloba. Soko tali kutu président oya France Macron bazipola ye même mbata mais mutu abeta ye mbata ti lelo aza envie mais na mboka na biso bongo sutuka si balimwisa ye si akufa ezalaka nini na mboka na biso indépendance yango tozwa pourquoi na mboka na biso tosalela yango te ki indépendant mutu azala indépendant aloba nyonso alingi ezalaka nini. Koffi Olomide alekaki bandeko na ngai asali émission oyo ya ye alobi oyo akokai koloba aza libre liberté d'expression aza libre aloba oyo nyonso ekeyela ye po aza mwana mboka abotami na Congo akomona makambo nyonso ekoleka akomona makambo ebanda bakoko na biso ti lelo alors aza libre ya koloba oyo ezoyela ye na mutu mabende kofinga mabende koloba bainsanité alobi ka bosolo na mboka na biso guerre ekobunda bato bakoloba guerre eza entre Congo na Est ye mpo na ye amoni eza guerre te dans quelque sorte alobi nde ya solo eza guerre te barwande nde bakobeta biso e président ya mboka alakaki manda oyo ndenge esali boye bakosala boye bakozongisa boye bino nyonso boyebi mais tokomona eloko moko ekosalama te président olalandela makambo eza important ya koma kosala baconférence eke ezongi bafeti tokomona ye bacérémonie tokomona ye voyage kwenda vutuka solution ekomonana te na bana mboka bandeko mabeni Koffi alobi soki alobi toza na guerre te ma bazobeta biso est-ce que alobi mabe guerre ezalaka ndeni guerre ezalaka yo tie mondoki epa tie mondoki
yo beti to bundi même to mona na ba internet ba guerre ezalaka yo finga na répondre yo o finga yango to benga guerre yo lobi boye nga na ye boye yo lobi boye nga na ye boye mais oya biso na Rwanda to komona ke ba Rwandais ba ko boma kaka biso mais biso to ko boma bango te ba ko beta kaka congolais au ko beta Rwandais te. Kofi asali analyse na ye amoni ke alobela ngo bongo mabe eza wapi lelo ekomi ba convocation eke ezongi lelo ekomi ba interdiction ya musique na ye. Kofi Olomide est-ce qu'aza étranger? Est-ce qu'aza étranger? Kofi aza étranger te, aza congolais. Lelo dollar ekomi combien na mboka na biso bandeko nanga si vous pouvez boutira nga ta na commentaire. Dollar ekoma combien na Congo? Minerva la bane ekoma combien? Ekolo ya fufu na Congo eza combien? S'il vous plaît. Nyonso batu baloba te. E bakonza mboka babimaka. Eza bakonzi msusu babimaka par mois ata 4-5 fois akenda mikila poto. Est-ce que nde bakenda wana bamona ate nde bandeko na biso bako vivre na mikila poto? Ou bien bakangaka misu? E okomona na baje o basalaka. Je ya nini oyo baje o basalaka ya ba un champion oyo bako baloba même ki mboka na biso eza mboka oyo eleki salite na bamboka nyonso ya Afrique. Bandeko nanga nyonso wana peuple akomona aloba te nini oyo aloba te. Vraiment ça fait mal. Ezosala pasi mboka Congo nyonso eza mabe insécurité pai batu baolia bien te bato msona mike komela te oke kosomba ngo boye tala cher dollar bande mata o mona ke batu ba o regretter na époque ya Kabila kutu mambo ezalaka bien par rapport ya lelo. Nalandaki émission mon maman moko akolela bi a préféré na Kabila zonga. To finga batu baloba awa Kabila za étranger, aza Rwandais, eke zongi. Voilà, Tshisekedi ayeye Congolais. Siko azo salela bana mboka nini? Batu ebele ba otangisa misu ba omona batu ba okufa na Rwanda. Na Goma batu ba okufa, bazo violer même bana mikie, ba violer ba maman. Alors tout ça donc lokola bakonzi mboka eza ya bango, eza ya peuple te, peuple ya koza na liberté te ya koloba oyo ye azokanisa na mutu na ye. Liberté d'expression eza te. Vraiment, ça fait mal. Otika Kofi Olomide azala kimia. Et bravo à Minon, moi nanaye à moi si. Tout le monde Kofi Olomide azaki accompagné. Na moi nanaye à moi si Minon. Sindi le cœur na ebite Sindi ozalaki wapi. Na moment o baye baka. Natangwa pasi baebaka mutu malamu ninga malamu. Normalement Sindi le cœur fallait okende ko accompagner oya yo mobali. Ah oui, fallait accompagner Kofi Olomide. Na ebite Sindi avant la ki libanda boy photo to aboyaki kokota to ndenge ni parce que na ba photo to moni kaka Minou akende ko soutenir papa na ye. Oh, Sindi le cœur, qui est important, c'est le moment où il soutenir oya yo molongani. Na temps difficile. Ah oui. Pour mboka na basala ba jeté. Mboka Kishasa na basala ba jeté.
bato ebele tomona baleka baloba ba vérité ba musicien lelo batika biso tozala asu na bango te po anini ayaki kaka asalaki interview mo bo alobi vérité na mboka na biso vérité ekoma elo moko donc ya grave quoi bato ebele na mboka Kongo bana posa koloba maomona ta oloba ndenge nini akobanga aza moyen okima te nde tomona ba Frank Diongo bakima. Vraiment ça fait mal. Et na moment où bo interdit ye asa la musique na ye bana na enanya oliese la ba ye bana na mboka na biso tona bato ebele batangi ba classe mais misala eza te bandeko ebele bazo souffrir misala eza te. Alors mutu aponi nzela na ye asa la musique mais lelo pona ba propos oyo abimisi oyo eza vérité boye ko interdire ye asa la musique te. Musique na ye eleka te soit disant suspension ya nini. Vraiment ça fait mal bandeko na ngai. Koffi Olomide on est ensemble biso bana mboka toko soutenir yo. Ah oui, je suis Koffi. Voilà, c'était juste ça. Abonnez-vous, likez, partagez. Tokoya les sous. Bisous, bye.